Bonjour Bandeko, encore c'est analysons avec Gilmas, place yo, masolo ya solo, et comme la cabine. Bandeko boze belé boza ko soutenir chaîne ya analysons avec Gilmas. Ba chaîne nanganyo sur YouTube, merci na soutien na bino. Vraiment lelo tozolo bela kaka, actualité à faire rigola. Un jour avant concert, silence, même pas presse moko ya kolobela ba musicien na ye ndenge na ebisa kimino ti lelo bozo mona bango na poto te. Beaucoup de gens m'ont traité comme aîné, bato belé ba traité nga comme mutema mabe, mutu ya jalousie. Mais vérité ko tika la se moko bandeko na ngai. Mutu lokola mwana Congo mutu asali ba animation na banzembo ti koleka. Goldberg, bozi soki Kunzardo. Bangonde ba élément clé ya animation na kati ya concert. Bangonde ba kotia chaleur na kati ya concert. Na cœur ezana ba musicien ba ko accompagner Ferregola. Ba musicien ngo tilelo baza wapi bandeko na ngai. Totala kokota ya Fally Ipupa ndenge ezalaki. Fally Ipupa komi na poto avec délégation mobimba. Ezate ke bake na Grèce, faut baleka na Turquie, te bake ko beta concert na Paris, bake ko beta concert na France, bazui avion bake na France. Baza jamais kotika la koloba ete toza na main noire, toza na main bleue, toza na main rouge. Fally pe akoza na ba problème, mais ayaka kolela na télévision te. To mona ki héritier ake ko beta na dôme. Akepe na la scène musicale na ba musicien ba kiti na nini na France muto atikala jamais kolela ke basalinga boy bango pe bazalaka na problème. Mais pourquoi ya Ferregola nde ekomi kokende na aliri ya mabe? Pourquoi Ferregola nde akomi élément mabe na kati ya makambo tali na culture ya mboka na biso kote nini ba visa? Ebele bazoyeba makambo te eza kaka kozala fanya ya kibudi me ba vérité bozolinga koyeba yango te. Mais lelo nazopesa bino élément moko kaka oyo kolakisa na bino pourquoi faire ba musicien bakoya te. Na sina lakisaki bino na sina lobeli bino, mais lelo na komemela bino élément mususu oyo bato ebele baza kobosana. Musicien na biso Ferregola Nika Boronina soki Jésus de Niance azana ba problème ebele sur makambu ya ngunda, makambu ya poto. Aza na restriction oyo alingaka kolobela bino te. Aza na restriction yango bomonaka soki amemi ba musicien bayaka nzela mususu ye moko boye aya aza suna droit komema ba musicien na poto te. Ba musicien tango bakendeke poto bomonaka bakenda no ba Turquie et puis bazwaka ba visa territorial. Si à partir de visa territorial nde basalaka mwanyo sako ya ko se faufiler kokota na poto ndenge basalaka. Mais ba oyo botamusu ba misu baza ko komaka na kombo ya jet set na poto ezalaka visa ya ferité. Parce que visa fer azana droit ko mema mutu na poto te na habite soki il fallait que soit 15 ans. Ay ba problème ne amunguleza ebandaki ezaki soki na ba 2010 soki 2012 soki eza 2010 c'est que esesilaki soki eza oya 2012 c'est que azana nuna ane moko po ba lever makambu wana ya kingulu ya Ferregola. Yango bozomona musicien na ye clé lokola Mark House akangami na Grèce moya zo vola kokende direct na poto ezate. Musicien o musubu baza ebele wana o baboza kozela bakoyate parce que c'est comme ça. Wana eza elema ya munene na memeli bino lelo elema ya ngulu elema ya mibale pe ezali o makambu ya ba deux fois o ba portaki ba elema ya Ferregola plainte. Ata soki ekendeki na kombo ya jet set ya Ferregola feraza parce que ba punition ezalaka individuel ezalaka collectif ete naki individualité wana marka uzazaki na kati ba ilunga bango tu bazalaki na kati moye bazwa visa ya okende poto pamba boye ezate pona ba antécédent na kati ya ba dossier na bango
ya kosala nini ya ko selon ne toyokaka ko marginaliser ko créer nini kokoni propagande ya mabe contre ba des fois yango mutu pesa bango babiloko wana yango bozomona malgré que mama soki Mark House azana poto mais azana Grèce soki akoti na France ekozala grâce mais na minute oyo azana nini na Grèce pona nini azana visa territorial même visa oyo ba Virginie bazwaki kala yango ndepe ba Mark House azwaki bande ko bolingaka vérité te ba vérité yango wana o eza mawa pona jet set eza mawa pona groupe ya Ferregola ba oyo baza censé ya kozala na ba liberté ya kosala makambo na bango mais baza na situation moko très difficile situation moko très médiocre na koloba bongo Ferre alobaki ki ye aza danger Fali alobaka jamais aza danger parce que yepe azalaka na ba difficulté mais alobaka te mais Ferre muto alobaka aza danger aleki bango nini nde eza ko empêcher Ferre azala na ba carnet d'adresse tangu likambo eza ko échouer likambo eza ko salema bozo ya kofinga ka batu nyoso même ministre ya culture mama wana aza ko fingama et pas ba Gaulois juste parce que baza batu yoka batu baza koloba oh nini apimeli bango soki autorisation de sortie mais papa soki oza na ba élément oza ko permettre ko pesa yo visa ya sortie permis de sortie basala nini est-ce que Ferre aza ko kokisa ba condition wana ou bien azana kaka orgueil azala makambo ndenge ya lingi metango azala makambo ndenge ya lingi ezokende na nani ezokende na côté négatif na ye ezako memela ye ba problème ebele ba musiciens il faut ba se conforter na ba règle ba musiciens il faut ba zala ndenge règle sengeli zala mais tangu Ferre azako linga kobima spécial alingi te kozala lokola batu misusu c'est vrai que makambo ngo okangai à un moment donné c'est vrai que akozala na difficulté yango bozomona ba difficulté Ferre azako kutana nango c'est parce que azolinga jamais ko se conformer na ba loi muto azana plus de 20 ans ya carrière solo akenda poto est-ce que c'est normal ba pimele visa est-ce que c'est normal azala na problème ya visa ba Gaulois pe bobanda ko kanisa bolongola ba sentiment bolongola ba émotion bokota na kati ya likambo avec ba réflexion moko positive boko zwa solution bino moko saki batu kutu ba memela bino be monsieur belé comment expliquer mutu lokola nani Fabricas ba déplique ba bandi carrière sima ya Ferre baza na capacité ko mema ba nani ba fan na ba musicien na bango na poto Ferre yetango azokendeke na ba ambassade batu baya kabalo baka ba main noire Ferre azana eloko ayebi azobombela bino Ferre azako bombela bino ba vérité belé ono tuko pesa bino ezaka ka ba mois parti Ferre ayebi pourquoi azozwa visa te eloko aliboso eza makambu ya bangulu ya mibale eza makambu ya des fois baza ko bombela bino ba vérité oyo yango lelo na pesi bino ba vérité un jour avant concert toza le 3 avril 2026 na yebisa kino ba makambo ebele ndenge ba kozwa visa te eza pasi pona faire kozwa visa suite ba makambo ebele alors bo mitungisa te concert ya le 4 avril ekoleka nango ndenge koleka mais ba élément oyo bino boza kozela oboze ko tshela motema bakoya te soki pe baye ekozala grâce moko boye ya surprise mais soki pe baye makambo ebele ko nini koleka kuna ba révélation ebele naza kopesa bino na kati émission mususu koza koya bozo yango bolanda yango comme ça bo comprendre pourquoi Ferregola aza toujours na situation moko très difficile pour na concert na ye oyo et concert na risque ko bimisa kutu ba problème ebele à plein concert problème ebele ko bimela kuna et puis beaucoup tout nanga pourquoi naza kopesa bino ba cause wana na kati émission eza koya kala mingi te
On a lobaki te. Ba ser nanga ba Irene Mabweni, ba Patricia Edwarda, ba Mami Sadiki, ba Warrior, ba Gaulois intelligent, ba Griffe, ba Nzoi, ba donc bino tout. Ba Spiritas. Bino tout na pesi bino bambo théâtre. Ngam to na bino Gilmas toujours na katia ba analyse kitoko. Bozo ngone esprit ya bien, eza toujours ba vérité na za ko pesa bino sa tricage.